Congo Kimia TV. Na otika mamno sala pona landa la duchesse na ebité. Pe ba mama mbalo basala ki master pazo sala. Orgazili kam na ngne bisono ba ebisa yango te puis ba oyebisa rote. Na ngna lo barage suwe na ngeza ki mama na bino bota bino mapasa. Moko zala kote yo zala moko to tika la ner. Mo ba bien zo sala biso. So moko za yi pembe ni meto bongi. Bienvenue fidèles téléspectateurs, vous tous que nous suivez de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous avoir nombreux, branchés sur le meilleur des sites, Congo Kimia TV, en train de suivre cette émission qui vous est bien sûr présentée par le sniper que je suis. Aujourd'hui, dans le cadre de la recherche, on a réussi Mastor. Mastor qui est bien sûr un acteur comédien qui vous fait pas mal du bien. Vous êtes en train de voir, on est ici à Bandal. Bandal c'est Paris. Ambiance c'est ça normal. Bana bazana pas vacances, tout ça dans le garage. Donc Mastor Boni. Ouais, ça va, sniper dans les bons. Dans les bons. Ouais. Donc c'est Peli, je crois que Orgasme Manhattan, c'est Peli comme Monayo. Bonne santé. Ouais, santé comme un charme, donc ça va par la grâce de Dieu, donc tout va bien. Tout va bien. Boni Groupe Soleil. Groupe Soleil dans les bandes, qui au début, donc Groupe Soleil, c'est un groupe morobo et Zara Likolo. Tara mo Zara Nzambe. Balobara Nzamba Nzamba lumière. Lumière et éclairage. Éclairage et pour l'ende to lobara na lingala. Donc Groupe Soleil et wana dans la nuit tous les champs sont grises donc batabutu bisote biso batamoy donc Groupe Soleil ozalaka bien pour dans le bourg à mobile tata quoi. Groupe Soleil et kozala bien délai événementiel. Groupe Soleil kozala bien le bourg à mobile tata Soleil et sa lumière. Alors pour na kokende tout droit na bit toling toyeba. Yo nan na Groupe Soleil ozobima trop po na nini. Toyebi que oza leader mais c'est comme si au comme na ya kala ya ko fina ka bana mai babima te. Pourquoi? Non en fait balbara où il va boire toujours na mutu pour ba kingo ba mapeka ba libumu ba genou et ainsi de suite. Ba cheville ba nini profiter il faut banda d'abord na mutu nga soki nazana nous na visibilité moins donc bactère ba ba ke bango pe ba na difficulté roye bana moi même je dois d'abord me forcer à percer si on a percé puis bango ils ont l'obligatoire qu'il faut baza bien donc des aboy master ça d'abord ba effort des arozo kumba groupe oui yo mo pozo kende sumbango alors bon on a même génération ba faire ego Fergola toujours aza liboso ba poulain ne ba na sima po il faut percer mingi ni kaboloni na pesi mbote po hier ngai donc na yo po koma na ba musicien na yo na ba o baza yo te fali aza yo te non oui aza yo te Kofi pe aza yo vena ngai Igwe de la forêt vena ngai binde na uta seki seka mingi te na casino na betela vena ngai masolo via seki mabe vena ngai de la forêt na pesi mbota trop Fali Poupa handicap donc biso toza bana bandal donc bandal Fali Poupa ne grandi à bandal c'est pareil ba lo biso na tangi gauche eza obligation teka na tanga droite pour na nango tous les deux vous comprendre ata na benga ki droite gauche pesa na ngaka ata na benga gauche droite eza na tara Fali Poupa. Ok, je crois que cette émission est en train de faire plaisir à Sami Samuel Papa na Obama. Délit événementiel, chic, simple et efficace. Je crois que vous nous suivez de partout. Vieux José d'Acosta, Irène Nzomba, Boza et Belé, Bozolanda, Congo Kimia TV, en direct à Genève. Mastor, Groupe Soleil, ça va? Ozolanda Manakin, Boni, Ozana Théâtre Nini na minute Oyo. Ouais, la minute, on a aussi ça 20 tirés. La 6-20 tirés, na bandis ko ça pièce mon Rambo. Non, nous allons là. Rambo est un film. Rambo est un mystique, mon cher. Donc, yo, au commis. Beta, ba hélicoptère, ba. Tigolo, ba. Naza mystique. Oui, effectivement. Merci. Seigneur. Bonjour mon abino moko. Na lembi. Je me supérieur sur les dos. Ce qui te résout le problème au dans l'immédiat. Gardez non ça la prison.
Daily événementiel. Daily événementiel vous propose un service de décoration sur mesure. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Daily événementiel pense à tout et vous profitez simplement du moment. Daily événementiel vous apporte tous les services. Vaisselle, nappe, couverts et décoration. Contactez-nous au 01 43 03 08 32 ou 06 41 72 82 05 ou 07 71 74 36 13. Daily événementiel, simple, chic et efficace. Na bandenga bakina waso biso to bito décortiquer ba makambo to yebi donc roza mystique. Donc ndena za bino sa pièce Rambo made in Congo donc eza mystique. Siko tala Lengio vena biso Sylvester Stallone a pesa na pièce Rambo na film Rambo tala pe Lengio Master azo pesa. Batsanga Sylvester Master. Ngape na opesa ne Lengio Rambo made in Congo eza mystique. Donc côté wana mystique ba explosif ndenge ça la. Mon cher na ko sayote au mona char de combat ils ont bombardé donc eza mystique. OK, donc à moitié cinéma. Oui. Je crois que ba ko retrouver en haut na Congo Kimia TV. Ah ouais. Ba ko retrouver en haut on a tout à l'heure. Déjà Master ba pièce na ebele bokomona on a Congo Kimia TV toujours na effort ya sniper sous coordination ya Orgazi Manhattan qui est mon leader. Toujours épinglé sous ce point moko capital. Master yo to yebeli yo na nenga ki mobile. Mais mikolo yo na ebité yo profiter lokola la dichesse comme na poto yo sikoyo osimba masolo ya kipede. Ye betela biso na komi ndenge nini yo négliger ki Master okota na kinada. Biso likambo sala meninga dernièrement ndima te to fanda kande za bakamarade nanga kama na pipila mukia ye ono nada to beta tout na bar mo boza kuna na bandani na blog pa madame Agnès ya to fanda ka bona taka ba papa mo ba kiti ba parka ba jeep ba prendre wana ya bile ki no pasa kana atteinte sécurité na ata jeep pa mukuse ya na zumba mo kuna fungolo de mo sanga bota ya nde na fandi ka bo papa na pena ete so ba ndota la to ba ndota te na moni moko bo azaki wana ya misu ne ka epananga na zili kolona bwaki suku na makasi ya neti na miso kisani ya yete tala kana taka bo mo benga pesa na numéro bi mutonga nani chauffeur et bébé na kufanya mato ba kondi kutu ba singa numéro tende chauffeur ya singa ngana yebite so na za ko lokatoni na hyper moni mambo eza mystique. Donc ndeve na biso mo bo ebisa biso grand prêtre moko akenda aloba na biso comprenez mon émotion era lelara ya le roi ngere na seki bino be comprendre émotion nga po question ezo nga trop. Donc en vrai dire nga na artiste stéréotype te na artiste moko boye na sala ba rôle nyonso na varier rôle na joueur père moko ko le roi ba vie de loin er mo pe na zonga master er mo pe na jouer PD ça na ba rôle. Artiste quand un rôle moko za stéréotype or que biso toza na art eza vaste il faut betaka ba mambo belé benaza na jeu moroté po bika kinto koma na monde nzonzinga oyoka nzonzinga mo ba luka mta jouer PD ba tie cacha bien tanga na raté pour peut-être na ibo jouer PD te ou soit nzonzinga cop mo mta jouer koko ngana raté pour na ibo jouer koko te ou soit boye yango siko kotisa masolo tout de sorte que ezalaka yo na kotisa je wana mabe donc boya kopesa ta comédien na yo moko ya groupe Soleil asalaka yango yo nyonso etalaka yo moni na film acteur à film faut ba ko libérer muto bakangaki faut ba ko libérer captif na ba point nyonso azalaki captivé vous comprendre so bakanga mo na ngala gauche fona ki na gauche ko libérer so bakanga na droite ya le roi donc so je sengi ava ba fan ba sepia na sexa ba ngona nenga gauche ba omuna na nenga droite ba omuna donc master aza vaste donc Hollandi na la duchesse aza masana aza non tout tin kaka ozo reconnaître ou pas ya on a ngina lo babo la duchesse aza masana
nasali na 6 ans place moko biso tout ozali chez président Caleb tosali 6 ans kuna na longwe vraiment nayebi te naotika naosala mpona landa la duchesse nayebi te nalandi ya na poto to ndenge na kini non olandi na kipede po je crois que Orgasme Manhattan le parrain quartier des affaires en quartier à Genève derrière les grands hommes on voit les grandes dames azolanda nga na mama na palais na kimia neti Congo kimia na masolo ya kipede yo poyebi c'est wana ozalaki nano mastor ezalaki la 17 lelo yo komi nada po tomoni ekomi aux ampleurs bana poto ekomi aux ampleurs donc nada awa donc neti kaka yango tolingi toyeba o reconnaître quand même que moto pesaki moi idée wana eza la 17. Non, Omoni, la duchesse Ama Sananga, encore une fois, a joué pas mal de temps, PD na Misunanga, ils ont comprendre. Et là, peut-être au monde qui liboso, ils ont des histoires, bah changera histoire, tu veux comprendre. La duchesse c'est mon ami, Bandai qui joué PD na Misunanga. Déjà, Ernazo joué PD, il faut se référer à ma maman Balio Sombo, première part à moi. Ah, ok, donc on ignorait qu'à la duchesse, ok, n'a pas mis. Ok. Maman Balio Sombo, azié pas à mon bal à jouer à maman. Na je se référé sur Sunama Sananga vedette, mutabanda rejouer rôle à PD liboso. Na banazong sur na musique na massa msus et na Ano Sanjo. Mutunanga ya te na écran. Et puis Mike la duchesse, surtout ngana vivre un tourna Mike la duchesse. Donc babilo rebé na sara so na jouer te. Koto mamba le somba sala bo ngana sa ngo bo pona za bien. Koto la duchesse sara na sa bo pona za bien. Koto vedette sala tu vois. Les hommes collection mon robo ya batu ba jouer carole wana. Donc si on entend bien le parrain. La duchesse aussi fait partir. OK, donc sinon Matelo ya randeko, soki toyoki bien. Sami papa na Obama. Mastor na nenga kinada ayende ko corriger masolo ba PD. Donc ba maman Balio la duchesse et sera bana ko déraper pour lobi soki na tali bien. Et puis ce qui est bien Zanine. Ya ke na yoko samona kata ja PD on yo sa eloko mon bo la duchesse ba maman Balio banane bando. Non sala. Si on a non yeko corriger. Ko corriger te ba on ba lekinga na sala. Maman Balio so. Mais yo lobi bien na lobi boye. Mastor o lobi bien. Que soko tali bien na masolo na nga kinada. Na yeko sala eloko moko oyo ba maman Balio basalate. Donc ba maman Balio basalaki Mastor pas au sala ngote. Non, on a comme Kima. Na ebi déjà que tout na délai événementiel, lobbying ngandama eleki na Genève. Respect on avait na Freddy Balio Sombo, on avait na ngai. Boyebi so tokuta na via pesa ngambote ndeni. Mata. Ya solo wana. So kutena ve Freddy Balio Sombo. Donc ato bando monete façonné on pesa petit mbote ora mbata na mukongo. Da kuna comment comprendre. Sono ya mbata na timbe ve Balio fona kimanana. Poye ba solela ngene na musika po mbata. Donc c'est trop gentil de voir quand même que les jeunes artistes ont quand même cette valeur-là, de reconnaître les vieux, ce qui fait la joie même dans ce monde artistique. Parce qu'il y a un comportement que l'on déplore actuellement dans ce monde, c'est l'ignorance. Kobo Yaga, ce qui nous apporte à rien, alors qu'on est la famille. Alors je crois que... J'ai inspiré au Péming. Beaucoup coûte. Nathalie Sousouma, ça n'a la duchesse per vana banda théâtre et puis ça va. Pas mal. Cela n'empêche pas que Mastora sait que ça roule les batouana. Non, ça c'est vrai. Oui, Balobi, elle est faire à mettre parce que mettre à Olemba, elle est à la technologie Moussoussou. Je crois que tu es suivi de partout, pas seulement en Europe, aux États-Unis, Texas, Ben Kankolongo. On est suivi en Afrique du Sud, Armand Kabongo, je te salue en passant. On est suivi Albumbashi, ah oui, Jano, je te salue. On est suivi partout dans le monde. Mastor, on tend déjà à la fin de cette interview qui a bien sûr fait du bien à tout le monde, mais on ne va pas passer inaperçu sur ces grands points qui vous a fait du bien, qui pour d'autres n'ont pas encore vu comment est-ce que Mastor joue comme nada. Et sur ce, je vous donne cette opportunité, une exclusivité sur le www.congokimiantv.com. Mastor, extrêmement goya nada. Donc, fidèles téléspectateurs, sur Botalier Sukoyo, à Odashu Mastor, à Okoma nada. Ça la plaisir dans Orgasme Manhattan balobi baoya na nzela moko bakozonga na nzela 7 sniper toujours sniper donc to simba maramutu soki to tikela bango basala ezaki ba petit mais le rôle bazo continuer na ko ignorer boza siko diction
actrice loca. Tolanda. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de banakin. Banakin bola ntanga bino nyoso bana ba poto ya ba wapi. Wepe loke komelenga. Ya. Nazaye na mbali nanga mobo ya na kosa ki kendi na bona kangami nazaye na retard. Mbali on pandimi ya ebsinga to ke na banque na mir abimisa quelque chose apesa nga pona ke kolongola. Webi kande to sala kati. Ya kantenga zobor kenga elongwa na nguta tana gazon. So na kanka zelo makasa tse inti kune bimi. Ya na okay na pesa docteur mbongo lela mbongo. Botu na ni ya to ke na papa, to ke na papa bimisa mbongo na banque. Ya ina nzela na taka bat bakumutata langa pa la taila pembe bat bamutata ngana mituni ba question yango likamni ya OK pantalon ngese tasha ke bike zema ngo elongi no yango moko na miso mbalo yebi ka alobi chance bika pianga so elo côté e bembe na kufanya ma place za ba kunde mbasi ma yo luka so atazembe ando benga nga fia sizo no tika so atako sede mbasi mate et puis yo po ya kotela na micro na za mosa libala ya so mbalo nga bimbo akainga na yo po comment on va péder. Alors, vous avez compris comment est-ce qu'il est fait. Vous allez le découvrir encore davantage sur www.congokimia.tv. Tony en tous les cas, invité qui on a Braza, ok Nagi Kuna, ok Nagi Osala One Man Show. À part ça, tout ça qui n'a abandonné dans l'espace Madame Agnès. Alors, donc, Ezanini, donc il peut dans. Lobby vendredi, Master a presté sous Nagin Kole. Kota ba planète sono. Donc ça va. Na buka batu na ndenga kote kuna. Tata mais to boulé, tozo boulé pour to boulonner bien. To boulé un peu de créativité moi mambo sikera bien. To ba petit ba ve ozomona net yo ve na ngai. To saka na sima ba. Oza on a pona rosala bango esengo. Ah oui, il faut to soutenir ba ve sans yango mo ete. Alors vous comprenez que au-delà du monde artistique, l'artiste voit loin et l'artiste prétend arriver à la hauteur pour faire plaisir à toute la communauté congolaise vivant bien sûr à l'extérieur, que nous appelons bien la diaspora. Mastor, Nada, Nabiboy. Awa, Rumi aussi dit ça. Je crois que vous avez quand même moins de temps. Vous avez un garage, vous avez une voiture, Bambote na banane. Et puis, vous avez la Bana, Congo Kimia, Nini, Obarozwa, Rambo, Théâtre Asika, Oezoya, sur www.congokimia.tv. Et puis, Bambote na banane. Merci beaucoup. Moni chaîne bo moni ngayo potala rango trop parce que bo bando mona master à l'exclusivité do ba exclusivité bando za le belé ba pièce nanga sike bando bimila na noir bo bosana te bana kini puis batu nyonso ya mokili mobimba ya planète terre mobimba po biso ko kota moi partout ko seke ki parate ko seke kota na ndako païen ya pasteur donc biso to seki saka nyanga lo barage pièce wana rambo zo banda kala mingi te bo bando talango apesi batu nanga o balinga ngambote Miss Grâce en Allemagne pour master as artiste international. Master Tiba Libanda Bamboka wana donc bato et puis na pesi maître do na pesi mboto za musique maître balobi bamba ba benz batika ngona maboko na yo po mutu aleki aza moko azaka na lola awa nano ayate aoyaka la mingi te po Jésus Christ revient bientôt donc nangina lo balisusu maître na ko sabinote Miss Grâce Bilonda na Allemagne uti ko bala petite asali biso plaisir aboti mwana yebika mwana botam na ndako libala bébé merci Sylvain na pesi mbota trop et Jenindi to libano maman na Charlène j'ai tout endula j'ai dit Lukeba exaucer Lukeba et puis Rotam bambota trop balobi face ya ra moko poto zapeka mutu moko deux personnes ba raté ya robang ezaka ki bo banga pièce ezoya po robang sabino tata char de combat continue théâtre na kati ya kini mbala liboso ngana mtakanda c'est hélicoptère kwe tangai. Et bien voilà. José Mondango ve wana na Paris aza mystique ve wana tika master te donc so moni master banda na linzaka tina makolo za propre et uti Paris pa ve nanga José Mondango ve na peso bambota trop artiste na master na otsa bango mal à l'aise ve na baki côté kuna yo zali awa nga na kanga donc baluka c'est le scram na peso bambota trop regola bambota trop do batu nyonso fali pupa di cap la merva bambota trop do batu tout bambote. Ok. Cédric Mouya chez Madame Agnès Balobi, moi la poto est simple, mais au Bossani kopé ça Orgasme Manhattan, le parrain qui t'a créé quartier des affaires Mbote Balobi patron ya Congo Kimia TV. Orgasme Manhattan Balobi Orgasme des aboy. Soko moni ba plein ya pembe wana. Les aboy azana Genève, bleu en réseau kita. Soko moni sniper na ba Weston. Donc à part Viking Orgazili comme nangna biso no ba ebisa yango te puis ba oyebisa rote nangna lo barage suwe nangna ezalaki mama na bino bota bino mapasa moko azala côté ozala moko to tika la ner mo ba bino zo sala biso so moko azali pembeni meto bongi nzamba zo lokumu zaka yo moko mena ebike to sepela. Numéro nangai plus 243 89 63 211 91 plus 243 89 63 211 91 Aruna aux Missi. Et bien voilà, vous avez compris comment est-ce qu'on a eu à s'entretenir avec notre artiste Master Aruna.
Balobi, Aruna Master, Kiwana. Alors, grand merci à toute l'équipe de Congo Kimia TV qui est bien sûr en Europe. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis. On est là pour vous servir. Congo Kimia TV, équipe nationale. Vous allez bien sûr retrouver en exclusivité le théâtre de Mastor ainsi que tout ce qu'il fera comme One Man Show, prestations. On est là. Abonnez-vous et suivez-nous en temps réel sur le meilleur des sites. Je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver à très bientôt. Le plaisir était pour moi de vous avoir si nombreux. Au revoir.